Bonjour, bonsoir, messieurs, dames fidèles abonnés de cleboa.com, hein, votre chaîne de préférence, votre chaîne de fidélité. Hein, tous nos abonnés de cleboa.com, vous continuez à s'abonner massivement. Hein, beaucoup t'as vraiment beau s'abonner et belé pour la Cleboa, des chaîne na bino au bolingaka au bopona, votre chaîne qui vous informe na actualité, na ba news au ezana kati mboka na biso même bato za libanda, bato pe baza moins informés, baza sous-informés, vous en avez besoin d'informations. Cleboa est là pour nous informer bino. Tant que vous avez masola Cleboa, tout le monde a rambala maro tonton Mbanda, hein, tonton Mbanda, tonton de la nation, héros dans l'ombre. Donc mes salutations à toi et mes salutations encore à Pichu Manga. Il y a déjà Bakin, donc maman Inzali Silikande Balobaka. Mes salutations à Pichu Manga. Sans oublier toute l'équipe technique qui travaille avec moi sur cette émission Temps des leaders. Donc tant vous avez une image à Kitoko, on a déjà Marquis Ngangeli que je salue, hein, Herman Emporio, donc garçon slim, donc garçon moroboé, hein, tonton d'amour. Bambo Tebele, Bambo Tebele na Herman, hein, garçon slim, tonton Emporio, Bambo Tebele na yo, et sans oublier, il est là non loin de nous, donc que je salue déjà Adam Souluzolo, donc Bambo Tekomela. Tant des leaders quand on est Kibino, hein, chose dit, chose fait. Tant de leaders est là pour vous informer et puis tant de leaders est mission à leader. Donc on va parler de leaders, on va parler sur la vie des leaders. Donc tout le monde attend des leaders pour prétendre déjà que ce Kazana nous à coma parce que tant de leaders à l'aide d'espère. Donc toujours Luca vraiment ma solo est bien. Oui, c'est quelqu'un oh salam salam est bien à convaincre biso puis à convaincre bino bolinga kepe tellement c'est pourquoi la kenai ku kutana na ye na sola na ye pe bino bozala informer na maramuni na robisa biso na émission ya lelo ya temps des leaders bo zapete bo s'abonner massivement na chaîne moko cleboa.com pour beaucoup d'attentes des leaders qui est présenté par moi, votre humble servante Glody Dema, la champagne d'or, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour Glody. Bijou la reine, maman prophétesse, il y a Dorcas, donc nous soyez. Dorcas wala moi ngani bale. Boni. Bien. Boni santé, boni musala. Santé za bien Angola Nzambe, ça va. Santé za bien. Mais on dirait santé dérangée qu'à un moment tu étais malade ou ça là qui bat crise, tension, quelque chose comme ça. Maintenant tu t'es déjà rétabli. Mais nazo melaka ba kisi. Déjà Nzamba sala grâce na bika kinanga parce que mon na satana nga sa so ipende nini mais Nzamba okisa ki soni. Obi ke mingi ba mama ba bela te so mama beli se kinda kufiningana. Sko ayo beli boy. Temps de la grâce za kindeni. Te na bela ki mais siko ça va non mais la ba kisi. Le temps de la grâce c'est bon parce que le temps de la grâce c'est ngai de bijou la reine et le roi JB mpiana bat balongwa azara JB papa chéri eza lokola wera ba te belé donc santé ya le temps de la grâce soki nga na zate wana nde mabe mais tant que nga na za na bon moyen na za vivante c'est que eza bien ba président Kauma bazali bana bazali donc c'est bon. OK, malade na yo et dérangé qui n'a évolution un groupe te parce que tous qui peuvent na ba période ya matanga tant que tu fait la poululu ba 3 jours 4 jours de na sala crise wana mais na sala une semaine demi hôpital en tout cas na pe ça vraiment merci na maman Nathalie Villa motema ya Pichu Santiago les solistes stars oh le quoi ba utiko balana donc nzamba pambola bino couple mo kitoko donc merci na Maman Leknanga Irène Lopez, motema Tony Lopez, Maman Leknanga Rit, motema Noshari Mbezi, Nokonangai Patrick Mutombo Kamba, apôtre Joël Kamba, Alfie Kamba, donc wana banokonanga basala nzambe. Donc na pesi bango merci parce que batika kingai te tant na zaki na hôpital surtout koko na biso maman Louise Mamumeta
toyebi nzambe donc koko na biso nde mutu alakisa biso nzela ya nzambe donc tokendaki mpe papa na biso walesa donc bamabondeli oyebi ka ndenge ezalaka merci vraiment na bapriere na bino merci na bos Eric Mbamba Jerry Kwangata batika yenga te tinde na oloba boye naza fier boye en tout cas eza bapriere na bango. Ok, merci beaucoup pour accepter l'invitation de Bisso à Maman Bijou la reine, Maman prophétesse. Maman Bijou la reine. Mes salutations à Lolo Kapamba Kapamsa, garçon soit global à Moulaï déjà depuis Lubumbashi et sans oublier Boulingwa Moté Manaï. Donc on a la première amour naïe Prodive Kapamba. Donc moi c'est à Moulaï, ma colonie Milaï, des longues jambes filmées, bombées. Donc moi ça pemba dans la fossette. Mes salutations à Prodive. Toujours évolué na maman Bijou la reine. Maman Bijou la reine. Boni Masolo na bino ya bato à théâtre. Bato à théâtre autrement dit bato maboke vie ya bato à théâtre ezo kende ndeti mwa mbilinga tout betano lisolo to tika no mwa moke wana na Maman Bijou la reine yepe na za muto à théâtre donc ayebi makambo à théâtre donc aza vraiment mieux placé à ko betela biso moi masolo ebele parce qu'il y a des gens bazan a besoin bayeba qu'est-ce qui fait que bato à théâtre bozala na haine entre bino moko. Qu'est-ce qui fait que bato à théâtre ba kufaka très tôt? Qu'est-ce qui fait que après mort ya bato à théâtre ils en a ba le collé zobeta, ils en a ba tempête zobeta. Après mort ya bato à théâtre ils en a ba délire réseau la nanasima. C'est dit à quoi tout ça? Nous surtout tolobango. Ezara volonté nzambe. Moi to kota na makati zate parce que toute la famille, la famille nyonso makambo ezanga te ndeka baloba singa famille ekondaka mekata na te famille na biso nde eza théâtre bolingo ezala te ezala nango nature eya nango normal eza mpe na motu mosusu akolinga Bijou la reine motu mosusu mpe akolinga Bijou la reine te eza nango normal baforce ya bolingo te baforce ya nature te. Na point bolingo répondre biso et qu'est-ce qui fait que bozo kufa ba mort subite bozo kufa je sais pas ndenge bozo kufelela bozo kufa trop na lisungi donc enterrement ya bato à théâtre eza trop lisungi trop bosunga biso trop botika biso te bozo kufa pe pauvre ba délire réseau les capré ba enterrement ya bato à théâtre c'est pourquoi parce que tozala pe na mbongo ngote letinga penza ba 25 ans de carrière nane lokote soza elo te poani musalo banda osala banda kala ngo masolongo pe ezalaka pe mbongo ezalaka te nde tokompe lelo na ba YouTube mbongo pe ezate donc tozaka bongo soki lelo na kufi l'État ekozwa en charge parce que la plupart biso bato sala ba théâtre toza biso na famille pauvre moi na président zate moi na ya DG Kinganya zate donc faut kaka tosunga toza biso toza ba fonctionnaire ya l'État siko soki fonctionnaire akufina na kundaka eza l'État eza mabete kosenga so ngana na bwaki mutu na ngana kesenga ya na ngana bwaki to ya na ngai habité ngono boka ngami leti mikolo Laurent Sokoko boss Laurent Sokoko soka yaki Bijou la reine na bwaka ngami allez na pesa eza mabete basenga kaka mais faut eba mutu nini yo senga ozomona na sensuala ndenga mabete non cause la pauvre ezate que kosenga eza mabe to aux années côté même Bible lobby tout travail procure de l'abondance on a point de bosso na point mi balé kufa pauvre vraiment ya ba comédien et donc zo tika kaka mwasi na bana to tika kaka bana donc ils ont éclaircir le comment que c'était quelqu'un qui organisé quelqu'un qui n'a pas ambition puis n'a pas projet et ceux qui musala ngozo futate pourquoi bozo insister bozo tika la kaka wana bozo changer idée biso ko tam suto zo ata moi un frein eza na ba compagnie minene to yebi moi otanga kombote ya musupe basala ba grève baza ba inane impayé to mona na ba télévision mais biso ya mon poké musala ozui moi ça qui loso donc ndeka to kendele ka mambo to kena nzambe ka osunga donc eza kaka bata théâtre bata ate to lebi penza bata théâtre en tout cas botika biso penza to samsa na biso nde to kendela
ce qui lui et mimi biso so o atikala atikali o père obika abiki donc na sens wana posant akoyoka na bato théâtre tina ba poison tout le monde na votre frère vie de loin Zamba Sungi a eu un traitement à Zongi siko tout déjà bah félicitations parce qu'il vient de se marier il y a pas longtemps un de vous votre frère a aussi publié na internet que Azana poison il y a de cela 4 mois impression na yo par rapport à Yawana ba poison ils a pourquoi et puis le poison ils a kana millier na ya musala en tout cas wana na ebité na occupé kande bino boyoki Adai Lunga star na ebité ceux qui na atelier poison na ebité en tout cas nzambe kaka sungaye ceux qui alandi traitement akobika nae alongola souci en tout cas lokanga na oloba to bangaka nzambe parce que soko olingi omilingi okomi boma nzoto na ote nde balobaka linga muninga lokwa omilingaka tokowela nini lopango mituka bomengwa likolo te tolingana na bolingwa solo yango kimi na église comme no ma pasteur pour oyebi da ba délire za na monde na bino théâtre te na kimi na église te ngana banda ko sambela depuis biso na famille na biso toza famille chrétien banda kala to banda ko sambela donc na kimi na eloko te parce que ngai musala na ngeza théâtre na edikaka masse na obangelo côté pour na za nzambe pour vaneke na bela makasi na komi bien ozomona dans na sens wana donc ina okima théâtre za musala bandumba théâtre za musala bandoki théâtre za musala tozo éduquer ba famille oyo bazana ba difficulté tali théâtre sekabi ngakuna moni théâtre na talaki ngakutu problème na ngala zaki na ngobo oyo aye on a tena théâtre o eleki donc tokima wapi toza avanati. Mes salutations à Nini Tamawete, hein? Moi c'est Mbinga Nini Tamawete Bambote Bele Bisiko Ozali Topita non di solo ya et maman Gisèle veuve il y a votre frère c'est un grand et c'est aussi parmi bateau basali musala malamu na mboka na biso il vient de nous laisser Dadi Dikamba la tapis rouge mais c'est bio Aotiokufa, même pas 4 jours, il y a enterrement naïe. Sa femme a été mise à la porte et n'a pas 10 babengani bango. C'est dit à quoi? Ezapo, famille Dadi Balaxi vraiment kindo kina bango. Na habité so ya Dadi asala bango nini, babomiye, baliembongo na oka kutu babi ba chambongo na compte bloqué. Compte bloqué, to comment on a? Bloqué. Bon, au moins mamba Dadi naninga obeta ngote. Po Dadi za ya nanga moko o ngana banda kolinga. Na linga ko beta ngote puis naninga ko zonga ngote. Nzamba osunga zize to kotika ngo. So tozo beta ngo e sala nga biente. Parce que Dadi linga te ka kufa. Bon, nzamba osunga. Ata kutu problème ngo za na famille to kolinga mutu ngote to ozaka na keto na ye. Si tu as 15 heures, na morgue lamba Dadi ne koma kite. Boko benga na moi si oui. Et bon bana wana nyonso oye azaki mupaya na kat na famille wana mais accepta ki bana nyonso sangisi bango. Bazeli atate Dadi on va parce que déjà ça ko sentir avant que tu vas tomber l'accord. Quelque chose que basala qui est un peu suivité na morgue. Pourquoi de cela? Parce que moni bino boza batata moi si bana wana. Boza batu oyo boza batu o telemeli beaucoup lobela bana wana o baza libanda même bato baza libanda batala rabiso batala rapé bino ba yebi bino et ça salaka bako sunga bana wana il faut bon loba moi que il faut bosala le loro moi ta conférence de presse moro sur ces sujets là pour sunga peuple bana wana en tout cas baza ko sungama makasi na pesika merci na maman Olive Lembe na Birone Mobimba. Omoni ba orphelin Nzambe atika bango te et surtout que veuve. Moi sona lo bate
soka zaki mwana mwasi moko ya loyenge biloba loba mais ça c'est l'émission belé parce que ndako ngana ova na mbali nanga nde na bima bona kezando na sombi vanza tata msuna mbongo mbali nanga te na sombi mbetu secret ya ngala mbali nanga bino bolingi boyo zo biloko nyonso za ndako bozwa garantie bozo mo ateke eza pasi on a bi totika ton on bengo glodi na raisonner glodi bamba la bamba coiffure akanganga suki donc c'est ça totika kaka. Ok, merci beaucoup Mouté, mais ça vraiment pas si vraiment qu'on s'exprimer donc tout comprendre que ça fait très mal et ça vraiment les Cambouya et Sengoté. Tout kende moi rapidement tout beta masolo il y a un langage contraire où ils a entre batnabino kaka na famille na yo il y a théâtre langage contraire il y a maman top et puis na présence ça que je salue déjà bazo yo kanate bango mibali. Kasi on a le bit au moni famille baba singa famille konda ikata na ate mama to paza mama aza yaya sai aza leki aza mwana wana za mambu ya biso donc soki ke mwana ngande na bana nga divin kima donc asa kima so na sali mabe na balimbisa pour ngelo batelo kwa na mimio 9 mois libumu na bandaka ko sala kaka na banda ko imposer au thé on les a entre nous et si la paix baoza bien pour ma ils sont entre binoté parce que c'est bimina TV ça lobeleli yango ma top pesi réponse ça lobi li susu au moins que ça soit binoté comme peut participer biso na kati on penga na le binongo ta président biso lombe abi internet et quatre eza justice te ce qui bino boye bino boza justice o bo katolika mbonga la lobi ke eza famille ça ina ma top baza bande ko bo bongisa na bango yo lokolo lobi ebimi bino boza justice kasi bo katolika mbongo te biso to kata tozo tuna nde ba impression na bino ba idée na bino ezo sala ndenge nini est-ce que le linge salwana o bino bozo ko sukola on en famille te biso ko to ya to tsunga bino to sukola on a bino ensemble eroza bien biso lokwa tozoko kate bino esa bien tambo yana ba micro na bino bo loba bien biso to loba nde bino ni fobo loba o pour ça na bino en tout cas vraiment na pesi batunyo sotumbo te balinga ngai maison nu Ephraim fils donc bazoteka ba matela de luxe ba mousse ba drap ba rideau ba nyonso so lingi o décorer ndako na yo papa biso Eric papa na biso Eric bo mona ra ba tie photo ya pasteur Moïse Mbiye wana bo mona oka na maison nu Ephraim donc ils ont la galerie du Grand Marché so boyo wana bokoza dessus te batapia kitoko biloko nyonso ya kitoko bolinga ko décorer ndako bokutango na maison Ephraim wana na pesi bino bambote belé papa na biso Charlie Mukuna papa na biso Eric donc na lingi bino mingi belé boss Eric Mbamba Jiri Kwangata na pesi ya Laurent Sokokombo Tebele mama Nathalie Villa Fanny Odia Motema Dide Minimbu na pesi apôtre Gilles Bumba Makengo na église Dieu créateur de Skatenda a to vandi pa maman Monique na Luanda maman wa yamba ba musicien sala pour ba musicien zala donc na lingi bino mingi en tout cas nzamba za ngam na biso a osunga biso ando batela ka biso mabemo ko ezate aussi c'est réponse ya la question on a posé que yo contre langage maman top na saïs ngalo na répondre que déjà non quand on était pour déjà ils ont ma famille ba aussi ça na ba on babitumbele ka minene internet ezalate sila nango bongo sikolo kwa bango babimis na internet soki bino bona posa boka tango so bosani bongo kata kaka bongo yaka na ba micro na ba caméra parlons d'internet YouTube et memel bino nini comme avantage na musana bino bosalaka bon il y a vitesse belé ya makasi na pesi nana takaza mbote la baronne la patronne po yenda banda masolongo tong nana takaza légende Kuba Mbongo babi Junior Nzambi mon réalisateur mon cordon le temps de la grâce babiso belé YouTube memeli bino nini na msaka vitesse te yo zo comprendre mongo na lo baté
C'est quoi fona lobandeni vitesse yango wana na vitesse au YouTube et même bino ils avantagé to ils ont un désavantage na musala bino bosala ils ont un avantage c'est bon lié bien na YouTube to lié bien so bon dimanche te point Zambi la tano lunette réponse oyo la tano lunette eza réponse coûte na encore répondre te yo tuninga YouTube eza bien eza na vitesse ndeko na bino ebele bazoloba ke YouTube ebebisi musala YouTube et memi désordre na kati ya musala na bino ya théâtre yo koloba nini pona intervention ya bandeko na bino wana bon eza selon mutu na mutu ndenge a raisonner la makambo na ye donc toki kokota na kati ya mutu ya mutu te ndenge azomonela parce que ta musu mutu wana azoloba letinga na banda théâtre na babandi cassette ba magnéto donc c'est ça ba magnéto et puis ozwango te mais lelo ba CD comme partout et puis na mona et puis ba CD ngo soutien na mona ngo te donc c'est ça et ça dépend ya mutu ndenge azoko évoluer et ça bato yo ba ye na YouTube mais biso to banda na babandi cassette ba magnéto ozomona différence eza nango mais moya kolobaloba pe eza te po to kende ka na vitesse Android ndenge ezokende le kaka YouTube na biso. OK maman pasteur, maman prophétesse, Bijou la reine, est-ce que Nzonzing et que vous allez sous na place dans ndenge YouTube eye? Nzonzing est na place te sunde to ça ka Nzonzing. Tant de to sanga Nzonzing eza so to sanga ni 3 4 eza Nzonzing. Nzonzing pena ya basedi ni zaki producteur aye abosangani bosali sedi mo comme maramba YouTube ezo changer comme maramba susu donc to leki déjà donc to comme maramba ezo changer na ngokaka donc maramba eza ba cassette to ko zongela ngote donc tinde to beta masolo ya banzonzi et c'est le cas déjà to sangana déjà to sala banzonzi même ata ba groupe na chose en kisasa so bengi déjà pasteur patron Serge o bengi déjà tam susu Karim Pala eza de nzonzi. OK maman Bijou bato ebele bana ebele oyo bazo ya na monde na bino ya théâtre bazo embrasser carrière oyo zanango bazo sapi musalongo malamu bazo sa bien bazo ebele belle vie ayaki au monde pe afongo si ba site na EP c'est bon bazo ebele ba Barcelone bazali ba Cardozo bazali bazo sa musana bango bien. OK maman Bijou la reine aux rappelé membre ya ANTPC naza oui naza membre ya ANTPC naza na association de femmes naza na bomoko naza na tokanisa donc naza artiste naza ceux qui te lobi to mona musala oyo ezolika papa masumu azosala lelo papa masumu esi akoli akomi déjà na âge akoyi koloba ke non na pema bato baza pe belo bakoyi ko assumer tâche ya papa masumu wana pona yo koyi ko estimer nani en tout cas na mambo wana te soki papa masumu atika te donc toye bakaka et puis le quoi bino vous avez no ka na ba caméra boye baka atiki te to ça en tout cas ngai mambo wana ya NTPC en tout cas ndinga lobela ngote projet to idée à NTPC dès na année 2019 to na année 2020 oyo et que vous en détinine bon ba projet zali eza en coulisses président Masumu azali Alain Kaimbaza na bazana baza mieux placé pour dans le projet puis ba projet ba ngote ba projet za projet so déjà bimission on ça la boy eza sous projeté projet ba bomba ngo bo sa malembe. OK tokomi na biso na suka ya émission au temps de leader to yamba ki votre actrice au bosenga ki to yamba la personne de Bijou la reine oyo asala ki musala na depuis longtemps azo continuer ko évoluer nango na groupe naye tokomi na suka naye maman Bijou impression na yo par rapport à émission peut aussi contact na yo na bato ba contacter yo et tes salutations na bato nyonso bazo landa. Merci nazo recruter kaka maman papa surtout que toi na mois de la femme mars nyonso na ici ba mama boya ebele na fungolele bino mo na intermatonge na so ma okomika na intermatonge na victoire pa PDG Malos na flat hotel intermatonge o matika likolo to zawa na ba mama boya
ba papa pe ba accompagner ba maman mais naza vraiment na posa ba mama ya mbinga boye ebele to sala musala okande to sala ka o va na ndaku ya ka pona bike ba YouTube na biso ba internet na biso comme yango partout boye ebele ozalo uti malwe kaza uti ma campagne côté Cynthia qui sont pas moto makovo qui sont pas somo oye bokuta na héritier wataza wana mokuse azawana bomona bokuta na président Kauma japonais azawana bokuta batu tout na l'étang de la grâce bazali bao bazo comprendre idéologie musala bokuta bango. Bon c'est Eric Mbamba la pesi mbote belé docteur Soule Bengo batu bazé belé Fanny Odia motema ya Didier Minimbu na pesi mbote belé maison Ephraim Balbi bongi sandaku opération bongi sandaku to comme na 2020 babi ndaku na yo il faut la peto na qualité ya kitoko kaka na maison Ephraim papa na biso Eric donc c'est ça contact en tout cas ba benga yo so ba bengi ho to solo la nga za kana intermatonge naza chaque mercredi et vendredi na répétition na chaîne na biso na numérique on a oumé nango oh madame na so ki bambi chintwa madame Kiki ki bambi merci maman na ndenge na bolingo linga biso bana na onde tozo vivre na numérique naza na chaque jeudi na 20h05 rediffusion na numérique samedi na 8h30 naza na biso TV papa na biso cordon na biso TV chaque samedi na 20h05 rediffusion mercredi na 13h donc boya ebele nazo sa recrutement au félé opération recrutement boya ebele boza dessus. Ok, merci beaucoup, cher Internet, cher fidèle abonné de cleboa.com. Quand on est qui bino, vous s'abonner massivement, beaucoup kuta tant de leaders et puis émission Moro Malamu et tant de leaders comme Melabino, bah actualité pour Melabino, bah comédien et comme Melabino, bah acteur ou bino bolinga qui peut bolinga na ou beaucoup singa tous on a pour na kokisara rapport ça bah fidèle abonné na biso donc point cleboa.com. Bambo Tebele et comme la Delco TH agence moko ozo sala musala malamu ceux qui vous en a besoin au voyager vous en a besoin au fréter bilo onayo depuis Lubumbashi Cape Town LMS ezawana pour na osala musala na bino bozala de cité pour na voyage pour na kofrete biloko Delco TH ezawana na agence LMS pour na sunga musala na bino et rapidement mes salutations à Africas Kasongo Bambo Tebele depuis Kasumbalé ça bambote komelayo et mes salutations encore à ma famille bande konanga nyoso mes frères et sœurs mes parents ma fille que je salue déjà et mes salutations encore na bureau nanga Gloire Longissa bambote na ebele mes salutations à Larissa Bondé mes salutations à Christelle Lissumbu sans oublier moi c'est Pembe Kambilo Falon donc bambote na yo et bambote na batunyo so obolanda émission oyo ba auto pesa ki moi passe na motema par rapport à émission ndenge lekaki boleka na olimbisa biso même mingi bo comme ba commentaire na bino ba suggestion na bino et on a vraiment malamu pona musala oyo et continuer ko évoluer et kende en avance vraiment quant à moi je vous porte au cœur et je vous dis bisous et à la prochaine merci.